pas aussi l'alphabet? Regarde. Tu connais pas aussi réciter? Il faut réciter pour maman. Montre-moi, on récite comment? Mon école s'appelle Scolaire Bourwana. Elle est située sur l'avenue Bukaka, numéro 4650, dans la commune de Bandalua. C'est bien mon école. Ok, bravo mon cœur. Ok, oui, entrez. Bonjour madame. Bonjour. Zouma est là. Hein? Zouma. Papa Zouma. Zouma ton mari. Maman, pousse-toi d'abord comme ça. Maman, moi, on a combo Zouma. Ali Bandigo. Maman, sois en quartier. Bengenanga ya bima. Nana makambo beli fona ebi. C'est ça très important. Sois en quartier benga. Na benga na téléphone na olingo yambanga te. Na benga ai a rejeter appel na ngai. Nana posa ne siko. C'est important ici, na pas moi sinon. Maman ko griffer nga ki mo c'était pas nga pende na tembe na mo sina mobali te. Nana posa na ndo benga ai. Loko za posa na expliquer makambo na zemi na ye na kata bilimo. Yo, zemi Zouma. Nana zemi mama. Koke na nga ba gauche droite te nana posa na izana na kitana sa. Elo kwa mweza. Azala pinanu. Yebisa ka soka azapi mama. Eza ndoto te yebisa porte chambre mneza kote ni mama. Bata na chambre obombe na kota kasi te makambo so sila pona na kimia te. Mama, nana baposa ba kimia te soko lingi telema. Telema mama. Soko ba ko soko tala do kelo. Ça ndoto te maman. Yo aussi maman, na simbi oza mwasi lo kwanga. Ah bon? O mwasi lo kwanga na obango na ni. Makambo te minene na obanga te bongo mobali no nde yo pe na obangelo. Na yekuta na luki mobali na bangi te poso za ko banga na ngana suka dibanda portail. Na bangi te bongo sko isanga makamni mamni. Luki na ngai so azapi mama sana luki ah. Bengela ngai suka azapi te na na posa ne bengela ngai koki koki na maso mila te bengela ngai. Ah. Maman moluki. Maman, quand vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, maman moluki. Non, il ne faut pas crier, s'il te plaît. Pardon, yoka, pardon. Ne ko luka yo. Abandi na ba complication ko compliquer nga ko poser nga ba question so pe moi na so pe bobobe. Ne bise ke na luka yo ali ba. Limsa mo ba na ndé na bengo di ba di pardon. Karim. Yo so manqué bébé nanga. Oso manqué kana sucre nanga bombo. Tu blagues avec moi? Hein? Oso chifler nga na miso mwasi nanga. Ah bon? Karim, on a bon maillot. Arrête. Hein? Arrête. On a bon maillot. Arrête. Natini yo zo sananga. Zouma, pardon. Non, dis-moi yo zo sananga. Pardon, Zouma. Yo ni sananga.
Ça va. Ma fille. Karine. Docteur, s'il vous plaît. Karine. Docteur, s'il vous plaît. Mais non, docteur, les hommes. Ne me laisse pas, pardon. Karine, ne me laisse pas. Je sais, na sali mabe. Nazo reconnaître lo qu'on a sali eza mabe. Na conscience nanga moko, na yebi ki na sali mabe dada. Tu na poussé de boza mo sinanga. Depuis na soana yo je fina no téléphone. D'abord je la saki no oza concentré na makambo zo sala o nazo lo bado nazo mi betre li solo nga moko sa mutu dada. C'est parce que na sali mabe. Na singi pardon limbisanga chérie. Et ça que non na sala on a volonté na non na moni fani muninga na yo na juillet na bimana ye non. Nga mona na yebité na s'est retrouvé directement na ça de kula mbetu na ye na comprendre c'est comme si atelingi loko moko boy na masanga. Non, atelingi loko wana na ndako na yo. Et bimisho na ndako no eloko wana acheli yo yamu. Non, na ndako totambo normal. Eloko wana ememi otino te. Exact. Na ndako to normal to luka eloko mele ça tout na otina ça to bimana ko to luka passe to fanda. Net to sel scal place wana. Na yebi ko tutu ke za hotel yim ta poni place wana to fanda. Ndi na se retrouver na chambre maman. Dada na ko sala ngona volonté na ngati. Tu sais bien ndé na lingaka yo. Oyebi nga na mto ba aventure wana petit. Maman na robalo mo zutka na téléphone. Omoni na minito. Soki fanya na maladie. Obi ki na ngapi na so maladie. Bongo c'est un pardon. Mais écoute, attends, mon père déjà nazi. Attends, mon père déjà nazi malade. Pardon. Vous avez quoi sexe pourquoi? Et là on est binomi belu luka. Bonga ba sala mini. La yeba te. Je sais au gros quoi. J'ai des trucs qui non malembe. Bandako te. Bandako ebisanga nanu. Esika nini na komisaka yo te. Esika nini so tozana na mbeto ko regretaka. Pona yeba eloko nini olandeli fani. Fanya za mwindu. Ngana za pembe. Olinga basi ya pembe. Pona nini ke longo la bilamba. Olongo li bilamba liboso fani pona nini. Chance ozo comprendre que na ninga basi ya pembe. Siko mitu na siko na fani. Makomi ko ndenge nini. Par là au comprendre ba mo que no siki fani a teni nga eloko na masanga komela. Omoni siko yo mo comprendre ngo. Dada ojide. Bima. Ojide. Na boy bima. Ojide. Bima. Ojide. Bima. Avant na tindika oyo tema bima. Kene bo bandu kutana fani kuna ndako ne bima. Ko fa bana o. Tema. Bali bo sobe ya suko chama kono. O chama kono bima. Nani lo na ko tekeli. Kene ka fani kende, kene luka fani na boy jide ke luka fani. C'est mon so de jouer. Je sais que na salle ma peine zo reconnaître un peu dada pour na bimana ki noa. Na message ko fa na euro dans ana yoti ti butu. Sur euro no ki ndo fatemo. Dada. Maman. Bato bako jijinga na bandenge moko na bandenge na bango. Tu sais na mekeke kosola mwana ba mimo tozala na bango ba conseil ba pesi ngai ata moko te ba pesi ta conseil ke boza na ebo continuer relation. Mais nga moko na juger bon bolingo na linga kayo na yeba te so na ko mesurer on ani. Je t'aime tellement. Na epiti so na ko sani mais conseil que tout le monde a conseil nga odian ikambo sali o et se répéter les sociétés. Je dis donc et se répéter les sociétés parce que na epiti au monde da boy on t'a pour linga o tema lingi mo kasini singa be kosni na linga ko boy la pardon tu mso boy so senga so dikamo ya mabe na epiti
Et non, nous avons affaire. Et vous poussez à ta ça taille le moto na bomo parce que na mon ko sauter na vie na ngai. Boli mo za bon tellement mon talingi o mingi o sale ba buzoba azo encaisser comme na tamo ko boy et tondi réaction mo bona na yo sale mo ba mo na yo moto sale be poni ali boma tondi. Bébé, je te promets, et bandela m'a sauté. Je joue sur la tombe de ma soeur. Et bandela m'a sauté. Bébé, t'es l'homme le plus parfait du monde. Yandime n'a pas coûté Koko Limbisanga d'après tout ce qui vient de se passer entre nous deux. Tu vois, mais ce que je te promets, c'est la fidélité. Rien que ça. Diane, tu sais quoi? Écoute-moi s'il te plaît, Diane. Tu sais quoi? Au moment avortement au Chikosala, tu sais, avortement au Chikosala, à des acquis éminents, tu as risqué la vie ou la mort. Donc, il faut que tu sais, dans ma campagne, dans ma vie, il faut être prudente. Tu comprends? Il y a tout sur lui, donc il faut se répéter les choses. Donc, ils ont bon, ils ont promis. C'est promis? C'est promis, allez. Bon. D'accord, c'est que j'aime pas. Je sais que tu n'aimes pas ça. Mais là, on a posé tout bien. Attends, qui est pour tout thème, tout bien, tout qui vend place. Moi, j'ai envie que. Attends, écoute-moi. Là, on a posé tout vendre à Bisso, mais pardon. Ça, la pépo, ça n'a pardon. La proposé. Ouais. Dis-moi. Quoi? Toi qui me bats d'amour. Arrête. Non, je veux pas. Tu sais quoi? La boy ba idée non. La boy ba idée non. Tu sais que j'ai fait un passeport pour toi? C'est vrai ça? Aujourd'hui, ça va vous aller comme non, passeport pour toi? Mais j'ai fait quoi? Je te demande merci bébé. Je t'aime tellement, tu veux pas quoi à la vie. Déjà pour perdre nyonso, ozala mwana te loko te. C'est vérité. Ozo bomba nini? Maman, oyebi que ozala cancer docteur Solena docteur na yo. Ibanda yo kala. Il fallait yebisa mobile na yo ke yo bombela ye. Abanda olinga te docteur. Depuis kala na bisaka ayebisa mobile na bisaka bani azo ngolo bate. Auti ko perdre mwana. Siko tina nini yo ke oluka obando bombela mo bombele nini? Avantage ni ozana ngo susu. Oyebi bien eloko wana ndezo déranger yo. Siko yebisa ngai. On te kenga pe no bima camarade mabe na pesa muninga na nga conseil te. To fandi saison ma to ebisa e vérité que cancer est lié yo maman. O tika pe na temps muke ya ko vivre. Karine. La peur de moi na oui, la peur de nous sur la moite. Mais so eti zuma. Makamba ko lela lelo ndezo pesa nga kanda. Ko lela tiwa. Ay bisa ete chéri. Tika docteur pardon. Oh. Et ça là on makambo mais voyez bisa e. Et ça est là te yebisa e. Karine. Mais on a choisi soutien, il faut ébisser la vérité. Maman, on a obligé d'ébisser mon bail. Non, parce que tu as un temps qui est cause à le lobby, te lobby au Kunaro, mais même pas. Docteur. Tu as un temps qui est cause à mon bail. Docteur. Temps qui est. Franchement, on a posé à Boulimon, on a posé à Dada. Dada, ça nous sort pour nous. Mais sans Zambie, soit bandé Moukiri. Et soit ça, on a un bébé. Il va d'être aux accords de l'homme. Azan James Sokole Kazaka. Non, tant vous avez une chambre sur votre tagi. T'es au Seigneur. Il y a un moment, il y a un sentiment que vous avez pas un tout ça qui n'a pas. Combien de temps on a été eu sans dire qu'on bengel n'a point. Nazana comme ça au bon de l'anga Dada parce que Dada n'a pas aussi battu. Ou bien la linga moi n'a pas. Ah pas maman. Nazo vivre nazo sentir c'est comme si balongo linga 60% mo énergie là. Au père. Ah pas maman. Bon niveau, tu sais bien que nous avons mobile camarade, tout ça la bêtise, c'est déjà les cas, na ça petit, tout ça là c'est fini. Mais ceux qui n'ont pas monté la roule de famille Dada tu peux na 5 années sa maman vont tout tata na bango, bani misanga non. Les seuls moutons na voye pas na ye, na motema na nga mobimba. Pour qu'il singela nga Dada besi ça ka lui s'il te plaît. Iloa. Nazo le la bolingo nga, na za na kosi ya bolingo nga. Omonyo solo bi, na okinanga. Non, on comprend que quelque part on nous a un problème au perdre. Mais tu quand on a une vérité à mon corps. Il nous va moninga. On peut essayer de poser au lingotin. Nous allons la poser après on auto fini. C'est là. Ah, kasi c'est là. Ah, au beningat. Ah, kasi c'est na lobat. Mais kasi tu es ma sola Dada, je vais te moninga. Nous avons besoin au lingo pété.
Oui, j'accepte. C'est déjà passé. Parce que tu connais pas la réalité, tu connais pas la vérité. Laisse-moi te dire la vérité. Si nous avons avance, et puis on continue à lutter. Est-ce que moi je t'avais encore cherché? Non. On s'est limité là. Au fond de pas dada, papa natika. Au fond de dada. Ça comment est? Ndenge kako lobana, et sili natiki. Mais oh dada sala, ils a plus que. Ils a quelque ngane na zone sipe revendre. Donc on a zobate ke ba gogoli et gogo, au tiki, au pesi lita mamsu na j'hésité. Nga au beti nga mbata na zone seli ota na au peso lita mate. C'est par là dada, ok dada. Nga tangu dada. Oyebisa dada to sole si dada ebisanga boye fani no kwa yo sali bongo na jide ngape na obima na mobali na yo donc dada abima na ya fifi na nga quoi yon ce qu'on explique au ngai na vanda to sololi dada lobaki pona provenga lokola ngai na bimaki na lingaki yo ye akobima na mobali na nga abina ya fifi na mobali na nga ona bivaka no yo ye abima na yango ngai ndongona kinga na ina ekoluka ojide na bike ngape ifuna coucher na yo pona pena kise motema pasi nde ya sala kinga ngana banki te na zepe na boso ya ofanda pour nous éternellement na yo te na zeka na besoin de ya veiller yo na bimaki na yo na coucher non so il s'agit ya zemina tikano na ngena bota pe pona ko veiller. Ok, merci Fanny. Limbisanga pour na benga qui on a mis na créé rendez-vous na. Merci beaucoup. Bon ok. Bon dada blende no ngande zoba. Benga nde koba. Oh, ça se photo à la permanente. Carré. Déjà na ebisaki yo. Toki pas médecin le dit bien. Longola makanis, oko vivre yo. Si ko yebisanga ningo ofanda boy Karim. Oso pesa impression nini? Hein? Oko pika ngana yebi ke nzamba sala, kanzamba ko sala, ko guérir yo Karim. Hein? Karim. Tozawa yo zawa toki wat. Ni biso docteur alobaki longola nyonso ya mbeza. On peut vivre, frère. Non, on peut pas dire. On a un candidat à vendre le chemin. Il y a un boîte à soutenir, on a tous aussi un boîte, on a un cahier de l'État. Seigneur. Oui. Nous avons demandé. Si on a un cancer, moi, on a un zaki. Karine. 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 Karine! 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 Karine!
Karine, pardon, Karine, pardon, Karine. Zuma. Karine. Zuma. Karine. Zuma bomenga kamanda ngai. Zuma bomenga kamanda ngai Zuma. Nyoteza kayo Zuma. Limisana de choses, c'est que Karine, pardon. Mamie, il faut te convaincre, chérie. Mamie, je te promets que oui, non, ça se trouve, Karine, pardon. nasengi bapardon na ndenge nyonso na lobi na fukami dada oboyi kopesanga même espace ya koyokanga lelo soki nga nazwaki malade epa fani yebeza na mutu na yo malade oyo olobaki no lelo jide soki fani naza malade apesi yo malade oyoki obumi vi nanga nzoka nde yo nde moto nokoki oboma vi nanga ozotonga na ndenge nini na conscience na yo oyebi te yo obima na mobala fani te oyo fani asala aluki nde avenge yo donc babétise na bino bozwi okutisi nga na kati na yango et puis nazwi pa na kosenga yo pardon oboyi kolimisa nga na motema moko nzoka nde yo nde moto osalaki yango dada pourquoi motema mabe boye ozoluka nini eloko nini epusaki yo osala acte ya bongo yebisanga eloko nini epusaki yo lelo ebi s'il te plaît ezalaka lelo ozo reconnaître que s'il te plaît ezalaka obimisa ngo lelo dada oyebi na regrete makasi ebi nazwi mwasi moko boye dada mwasi natie espoir nagangi partout dada nasali mabe nafukami dada limbisanga dada oboyi kolimbisanga olakisinga motema mabe na yo motema mabe oyo olakisinga eza oyo osalaki suka wana obeta ye wana ti ye liboso na ye ntango nazoloba bien moningo naza wana ti tokosimanga ozosala oyo eza eloko te eza na efeteaza moke te okinga eya lokute nini loba liso eza lokute oyo bimina mobali nanga te bon nga na ndimi nanga jide nga nayaki nasalaki me nakushai nao te soki nga nasalango eza parce que après wana ye alobaki olakisanga ndaki ebima na mobali nanga yango nga mpe na bimi na yo eza iraki moninga aza te makasi bozofanda esika moko c'est comme si bosali famille nzo ande bosali rébellion moko boye na kati ya mitema na bino mo boyebi yango oyo aluka meka mobala moninga oyo aluka bimane oyo aluka bimana ye après ça babétise nyonso wana yoki bilenga mobala moninga bilenga mobali no bayoka ngo komi problème ngande banki na dada na beta yo kala na ninga ko beta yo te na respectaka yo na tiako na place na yo mi pesa respect wana yo moko tika kosimanga na nzoto Tevana yo kazala potana osasi na tevana. Tevana na bimana kende te. Tevana sasi. To ko tika ngasi. Tika ngata ko tika ngai. Oza mosi nanga na comprendre ces erreurs. Les erreurs ko sali na limbishi. Mais ça na ko sawa senga na iloko moko. Osala ve moko. Il y a bien eux ça monter mananga bien la vie que l'on donne na limbishi mosi nanga bo plus jamais na vie na ye à cause de la bêtise. Nanga miso. Nanga miso chérie. Nana posa yo moka ndo za bongo obanda osenga pardon na ba Arthur sali ti obandaki ti na suka senga pardon na mo bon après na l'émission pona za la kimia baluka bo na tuso mkongo kandi na tene na simbio kana sima mkongo kandi na position na simbio na simbo te na posa ka kino. Oui, position okaka lobana nga nazoka ewuta na kati ya motema na yo nabi kanga miso na yo zo esprit na yo vraiment kotisa ngo epa nzambe banda kosenga pardon kanga miso na yo ewuta na kati ya motema na yo donc pardon ozosenga wana mona nje ozomona nzambe afin na baangelo ozosenga pardon directement nga jide na ayoka nasoka yo loba makasi matisa mpona yo senga mpe na fani pardon parce que yo moto obandaki kosala fani mabe wana oza na posa tobongisa te wana oza na posa tobongisa te so oza na posa mama na posa tosamba te mosi nanga da tobongisi te deja omonelanga te deja omonelanga nde nalimbisa ko pampamba senga pardon esili Fani limbisanga loba makasi na yo kote ningakayoza mobali na ngai nasesota bete mabisa ngai jide nalingaka yo nalingaka yo nalinga mibala mwindu te afika eza guna ngai te ye
bon mtatelenga swini na ebite. Je te limbisanga na lingako. Nga camarade ndeko na linga kumi mwana mama limbisanga. Je te limbisanga mbana. Jide. Jide. Fanny. Jide atiki ngala qu'est-ce que c'est? Vos banques n'ont des motos qui chargent de la Jide là. Fanny a saigné pardon. Eloni to bomana yo mo lo baki mobala okabola biso te to nito kabona pona mobali. To kabona déjà. Yo yoka bilengi ya mutamwendo ngapenda uki bilengi ya mutampembe esili ezande square likambo ya oyeba nana kotika na oya pembe nana kotika na oya mwindo kwanga oya pembe na otikala na ye na kozala na ye nde yango déjà signe ya bien déjà ngwana déjà que akei d'autant na sale signal que papa kende akei donc c'est pour dire que nga mutu ya mwindo nazui mutu ya pembe mutu rouge ya pembe ya mutu rouge nde na tikala na ye. Et c'est lui qui part à la chasse perd sa place. Hein. Ma belle foutante. Hein? Oh. Yeah, Fifi. Bisous. Et c'est pas sûr. Talaga, na vandinga o yaka Sun City. Na ba ngonto bandal moto papa ba yebi na ngongo ta mangemu. Bon côté otuni na kwa. Tu na coin Sun City o tu yibiango. Yebi yango te. Mali bosu na kota te mo. Non ba non bosu kota. Neka obinga ngote Sun City. Na yebiango te na obika mangemu na komi muto moto mama na yebiango na koti na mama. Mais c'est plus la cadre, on nous a bien. Cadre, on a 5 cités, bien, terrasse, ma chambre. Ah, ma chambre, bien la carte. Donc, yo pendo wa sirenga ko yeba ngote. Ata liso no po yo kate. Tu n'as pas besoin de 5 cités, on nous a wapi. Na yebi ya ngote. Na c'est plus quand même que tu suis découvert, ça bien faire visiter un peu ma chambre. Mais pas ba yo mto la tsanga ngo non. Na yebi. Donc, na la taba yo. Simba non. Non, on a changé à sec. Comme tout homme, dans la moi simoko, on a ce que non, non cause en pour la future. On a là tissu déjà pour na épisode de espoir qui voilà, son azul d'aba moto. Voilà. Mais oh là tsanunga. Oh, ils en ont musapio non pour zapper kitoko pesa nunga ngo. Non, on a là son anniversaire parce que j'aime bien à chaque fois qu'il y a une autre tournoi logo mo ya marque na ngizala. Mais pourquoi toutes ces questions? Non, même pas. Tout cela la biso quand on a besoin moi rappelle après awa na zo chambre moko. L'opina za pour ça ya za kuna ndako. Parce que yo place ba surprise mi manga chaque fois quand il y a surprise na beka choko bi place on a pour ça tout yelo kwa sika. Je n'ai pas voulu tout en ndako pourquoi? Je t'aime beaucoup, tu sais que tu me rends tellement fou. Hein, Moni, bisous na pesio. Bébé. Les bisous mo ya suka, pour tika ya suka ozwangote. Ba di pe na pesio. Les ba do yo la tsanga ya fiançailles, na zongi seli amour. Pour na otika suka za fiancé na ngate. Donc ngana yo to se limiter à. Ce na memion awa na Sun City. Na memio parce que za place oyo au trompa kinga. Le corps trompa qui est équipé car awa on a trompé non loba le corps est équipé car awa na mona ki tengeza mabenga no to ke kabwana la place mususu fait to kabwana place on a ba preuve tangible donc eza awa place oyo yo okushaki na dada pona dada azo ba photo ya yo na ye atindelanga tomboza na bolingo na bino tombozo sa amour s'il te plaît. On n'a aucun nom d'enga bien, non que nous en tant que intellectuel. Non, s'il te plaît. Non que non la besoin ganga te pour baza ba mon ngana ganga faux. Faute. Excusez la zaka tranquille. Monte na perspective ba bise, na salle accélération ba bise. Lokola bolingana kina dada. Ngana pesa ko ba goûter bilengi te. Lokola dada zai le quoi dada a besoin d'approuver nga yo le quoi monaki osuki na dada te
on a gâté ou préféré qui na dada yo na tiki obo continuer na dada bonne chance bon ko benga ngate na ganga te tika ka na silisa bonne continuité d'amour ko luka kangate heureusement eloko motu ya nazaki nango bad no fiancé na zong selio oyo na tika nango contenu ya babutu o nga na lala te donc naza besoin na perdre le côté lokola Maman Anto straight, motema ya Mario straight na kata Suisse. Non maman pour juste Congo motema papa Willy Congo maman Jackie Kilaba motema ya papa Willy. Loko ba isenga Tefani kena makambo nyo sur la malembe. Yona kena ngo lokwa ba ngenge ba za ba témoin. Ce funinga pa ba tout sans kinga mona yeba. Tu es informé ba ba libanda auto na tikali na oyo eza attends tu vas m'expliquer après attends. Tu vois ça? Na tikali non parce que ba appel na ngana wenda benga ngana butu. Yango na tikali nango ko lala ngana banda lala te à chaque fois nazana yo na tikali nango Ebembe na yo oki ebembe na yo chamba na fute po boya olala na dada na kena bengelo dada aya ko Fanny dada vute na bébé s'il te plaît dada vute ngai Fanny na solo lino butu nyonso lokwa ndeko na lokwa camarade na yo ex camarade na titongo ufandi kaka mama pona biloko o moni eza ya yo kotsala ndako bimisa mbongo garantie déjà na zwaki parce que attends otie likolo ndo ufanda na lokwa la première dame ya pauvreté ya mpiaka ya sambo garantie ufande sous ate po mbongo na garantie dana récupérer ndako abantu photo libéré zwa biloko na yo kape na nzwa oyo nga oyo etikala na luka place na teka po na voyager nanga mission oyelaka na ndako nanga na vie nanga po kabula nga na mobali ya vie nanga mobali ya génération jide na ngai loko réussir la mission na yo bravo 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 omoniko dada tio bandiko lo babanda na butu na lobaki ata ni o ni a mais tika sko lelo sko nga pende sko ezato nanga pe na loba dada nga ekipona bomba mamna yo na mobali note na ekipona olukilo so pe problème te omoni mabe o to sala ifuta makana se ka bible yango moko lobi ke à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Na eza pona bongo te omoni nga sala nde flèche aller et accompagner na flèche de retour. Wana na mathématique. Oui. Nga na komi mathématique. Oui. Nga sko na zalo kwa français. Tala na biboye. Nga ezaki na idée osalo mabete, to vanda ino bien. Nga na zwa ka ondeko na nga lipasa na nga nyoso yanga. To botama date monter. Pas importe. Mikolo balobaka même yemoko babi super reine taille olympique Mireille Kaseka aloba na ngabi Fanny na sepela na relation yo na dada te dada na ndimi nanga kaka ye mutapekisa yo nanga aibisanga na benga ko ya Fanny mais oui osaka erreur voilà osaki très impoli yango bando benga nga ya benga ya te po omikitisa ko bando ko sanga na jimene na jimene okwa jimene na to ya mukolo na ndimi ya mukolo sambo nga garantie na futa ka pa na jide oh yo pambalo bimi na pa moi mukieti oh na bizuma te yo kundo za libabe parce que baby si foyer bato OK trouble foyer ya bato na moi si wana na posa lo bato tangu na découvrir que zuma ko sanga za marié na tikiye ya na linga mibala bato te olinga mo nazaka la pression soko linga mo bali na ngate mais ngape na linga na koma na JDT
mais tu séduire JD. Oui, mais ça c'est la caille biloko na kati masa maman na ta sambi sote po dana zumbo ngantinanga. Kanisa biloko ka bima maman na okende na pete yoso. Kande na yaka, kande na obima. Wata na yaka na kutaka na ko terrain. Na tia bakiti, na tia biloko a TV nyonso evanja wa. O na kutaka ezeka mbeki na bilambano. Ngape na belote. Na za place okende. Bakiti okabula kande na tia monda. Jamais. Maman Boni. Wana preuve. Boni. Wana preuve. Boni. Wana preuve. Na kosoma bisombale toke pigeon kasi bandi. Preuve ya ba kit nefo ezala écrite. Mais le quoi preuve ezate. Ba facture ezali. Le quoi preuve ezate, je suis désolé. Maman pour na rokende sans problème parce que na na place dans une anda kuna na bovan et puis na kata ndako na ozana JD pour ton information. Soro yellow qui okutanga na JD. C'est pour te dire que donc ndenge na zakiana le quoi na envie ki JD kandengo na JD. Kandengo envie ka nepe déjà na zemina ye na obota kandengo na obota mamolili. Oh. Mon fifi bino bon à cause à pas importe à cause à mon fifi mais l'essentiel est que JD ça c'est péné bon problème est avantage na ngana yo eza que JD obimano na balabala te ok no fetité ok no skate ngata mulana partout parce que je suis sa préférée alors quand ça bilo non bimisa TV non kasi tab non kende te lelo no kete non kelo oh mais oui hein ba tu déjà passé ma caméra so mais non ke lobby wana ngande na lobby madame JD muta lobby madame JD oh ngako mayo yenda lo mama sans ce qui bon motonanga eza wapi. La personne qui a perdu sa famille, il a tout perdu. Nasaki na mwasi nanga ningaki nga mingi, Karine. Et aujourd'hui na buzoba nangai, na perdre mwasi nanga, puis na perdre mwana nanga. Sans nanga eza wapi? Sans nanga eza wapi? Ah Seigneur. Même Bible lobby. Avant yolimbisanga. Il faut nakende ko senga muto asala kinga mabe pardon. Muto na sala ki mabe. Yo Karine mwasi nanga za déjà na sama bele. Na moni le sous sens nanga te. Na moni sous style na ko vivre te. Asa na oza suma kasi. Ya okende ko linga su mwasi musuko ebise je t'aime. Alors na vie nanga muto bana o mériter je t'aime. Et c'est qui Karine. Muto bana o mériter nyonso na vie nanga. C'était mon bébé. On a été copains. Non, kokate. Non, koko vivre sans Karine. Non, kokate. Solana mutakufa. Non, fiston, ce n'est pas ça.
Au contraire, la fille, a sa fille au moins qui vit dans la mobile. Comment on a eu pembé à moi sinanga, vraiment on a bandé pour se pélater. Pour moi, on a bandé quand c'est qu'il y a un autre dans moi sinanga mobile. Mais s'il vous plaît, selon votre histoire, moi sinon, c'était une bonne femme, ça qui m'a bêté. Au contraire, c'est vous. C'est vous la personne où il a blessé, a choqué, vina mobimba. Mon fils, la vie est un peu compliquée. Aujourd'hui, on a fait ça un conseil à propos de Libala au niveau sala. Ce qu'on a là, il faut s'assurer que oui, aussi ici, il y a besoin d'une union sur Libanda. Parce que tant qu'il y a un mariage, pour vendre la moi, je t'encourage. Mais Libala, ils ont un terrain glissant. Ils ont un terrain vraiment très glissant. Tu dois être très sage. Et tant qu'on lingi moto, il faut olingaï na alliance. Il faut lingaï pour battre bayakini. Il faut lingaï c'est pas ça dans la taille costume mais bien moi c'est dans la taille voile. Il faut que lingaï que c'est parce que moi c'est dans la asaki toko il est plus belle que Bassignoso. Il faut lingaï dans mon thème. Est-ce que bandé peut linga moi c'est naï? Parce que pendant tout ce temps, ta femme non ça m'a bête ou l'accès basse sommet elle t'éprouvait seulement l'amour. Si cancer est dégénéré jusqu'à tel point que ce que comment le monde vous étiez non? Mon fils, c'était vraiment de ma faute. Mandima kolinga mais ba posa na motema na melinga kinati. Tu dois être un homme. Et aujourd'hui, au moins, on s'est retrouvé. Les jours où le docteur apprenait que moi, si nous avons un cancer, il est déjà par où me la tête, comme vous venez de le dire. Ça qui est comment des choses graves. Et ton mec qui là, non, on l'a dit qu'aux conscience au Seigneur pardon. Et c'est les jours où il y a Koufaki. Ouais. Vraiment, les solos où on a bêté l'ango batouté. On a vraiment bêté l'ango, c'est parce que les gens ils ont comme eux ça là vraiment passé dans le thème. Et ceux qui ont bêté l'ango, c'est parce que eux le conseil par et tu es un petit que j'aime beaucoup. Je voulais savoir maintenant la procédure en mariage nabino. Beaucoup déjà en étape. Votre histoire est bien ici la vie dans ce sens. Mais d'autre part, il revient à la conscience. Il faut avoir un bon homme à la foi. Je dois bien gérer ma femme ainsi que ma famille. Si par chance, nous avons apporté une chance aux urbains, je crois dans ça l'effort. Na assuré pour là-bas na assuré l'éducation na maman bonne foi na maison. Vous voyez même c'est pareil avec la Bible. Bâtir la biso ba na solo ya ba Pierre Jean tout ça pour toi accueillir kaka expérience na ba témoignage ba to ba les cas avant biso. Donc ba ex ou ba ça va exister avant biso. Mais pour le mariage conseil Nayoki vraiment pour le mariage j'ai parlé avec Mouska Sapou à Londres. J'ai parlé aussi avec Betty Poutou ainsi que Samuel Wale au Canada. On a mis ça toi qui va se charge. Il y a voiture, salle. Non, question. Oui, pas n'a pas aidé. Malgré on nous sommes dans l'édition, il y a histoire mais n'a pas aidé financièrement et moralement. Je vais parler avec ma partenaire au bassin à niveau en France, la Belgique, Nathalie Villa. Nathalie Villa, ok. Nathalie Villa, il est à la Belgique. Nous avons besoin avec Mireille Bolombo. Mireille Bolombo est en France. Nous avons partenaire au vraiment soutenir. Nous avons besoin après mariage aux côté pour garder la famille. Ndeko nyonso bao bakolanda biso na Karine Yamado TV
tozaki wana ka mpona osala bino mosala wana eza titre ya film na biso eza amour perdu. Amour perdu eza histoire oyo eza ya pasi pe mawa mingi oyo mobali ya Karine Yamado Zuma asalaki na film nga mona joué principal na film yango et puis Zuma a joué principal lokola mobali nanga. En tout cas vraiment nakosepela mingi na ba commentaire na bino et puis na ba remarque ba suggestion na bino et kosala nga vraiment bien makasi et puis ba critique na bino et osala biso bien makasi parce que toza vraiment na posa nango po epesa biso mayele ya osala musala mususu. Merci beaucoup na batu nyonso o ba soutenir ki film oyo. Merci beaucoup à Maman Mireille na France. Maman Mireille, merci maman, merci à MJ The King nona masengo mokondi nzambe ya swag papa na Bradley. Merci beaucoup à Edia. Dieu merci Edia. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à Junior Da Silva, autrement dit Junior Da Silva, autrement dit Junior Da Silva, autrement dit Boston pour tal rasobi yote mawampanga po ba okokate po bazape elokote. Merci beaucoup, merci vraiment à apprécier Zamukanda, maman Mapasa, merci. Merci beaucoup na bino nyonso ba fanatique obolandi biso pe ba obotali biso. Merci na sepeli vraiment makasi, merci na nzambe oyo apesaki nga makasi ya kosala idée oyo. Merci na batu nyonso ba joki na kati ya pièce. Merci à Karina Karine Chengen, merci à ma copine, merci beaucoup à Diane Dada International, à Rolls merci à Ernest, scénariste Nabiso. Merci vraiment, scénariste gêne quoi. Il y a swag, merci beaucoup, merci la Bilonion, merci vraiment à Nabiso. Ah, tout ça, les jour à souka tournage donc et kala kanda ko ya hoto ki poto sabu salon neza la kaka. Elle est bino ya trop ba o bangai ya liboso na mon boss, veut dire mon manager privé à 4 pour Bambongo, la nouvelle monnaie au Congo et partout dans le monde. Il y a eu un mois, merci na ma chérie Karine Yamado. Ndenge a raisonné quand même Koko Tsanga na kati ya casting naye. Merci na ba star nyonso. Premièrement vana que na okuna na ba star nyonso ponga na nga na ba star nyonso baza ya nga, veut dire baza ya nga na lela bango ya trop. Merci aussi na ba fan na ngai bana poto ba oboningaka Karine Schengen, autrement dit Visa Schengen. Ba gros bisou na bot na mabanga te. Na bot mabanga te poani. Pona bot na plete. Ok, ne kuna peut-être pas Zuma mabanga ezali. Rien à dire. D'abord, merci les jeunes productrices Karine Yamado. Les jeunes productrices Karine Yamado. Les jeunes productrices Karine Yamado. Vraiment, merci. Nous surtout Bolandi film. Bon, mais quand je suis par rapport il y a rôle. Et ceux qui ont moni et touché au secteur incarné fait rôle en moi bien. Merci na bao tout bon biso bo s'abonner toujours bo s'abonner massivement à Karine Yamado. Pour ça la biso très bien. Merci na bao tout bolandaki. Merci à mon manager privé babi azala toujours wana ko sambela pona nga ko sala makambutu moi siat pembe babi moi so bezanza mbaswa temps sali moi liboko aya sali moi lipeka aya sali pembe Mireille Bolombo na France bala mwana mungalo yo kelengi na pesi famille Bolombo mobimba mbote famille Bolombo mobimba na pesi bino mbote na pesi Lirette Katende mama na keki mama na Kiana na États-Unis vraiment na pesi mbote na pesi mbote famille ma tante top modèle babi to boka na biso na film te
Tu vois une film, mais tu peux film à Liboso, boire moi mingi. Tu Joe Francisco na Belgique, Pentagone, babi écrire na tout ya Belgique. Vraiment merci na binoto. Maman Nathalie Villa, babi yonde nzamba salelinga yo ya sika. Oko soutenir nga merci na ba partenaire tout donc je vous aime beaucoup. Babi le défendeur ba maman na bino yo zoom avoir donc. OK. Ah ça mon bimba, ça mon non ça fier. Ba ça nga bola fait na prince tout mon abani na yena mbote. Ça mon bola ne no bosse un quota. Moi ba to ba osaka fo féliciter bango. Merci na ba tout oyo ba accorder biso ba accorder les mo ngai boy. Jeune scénariste moi boy, moi chance. Oh nga mafanga na pesi mo koloto. Signature signé papier na. Merci na Karine ya madonna chance. Ozomo na biso mo mnosi la mo boy. Ale mudiba yo bo ba réalisateur de fort bobo boy ka tano bosani ali no biso. On a écrit na ngala ina ndo na so si mamisa ale mda filma ki je crois réciter zaki. O pesi so fait Karine ya mado. Bon moi m'a bien réciter ça total. Merci na Dieu tout puissant on va permettre biso tout ça musala au en paix. Tout si ça on muta zokite muta bukani te muta problème te. Ba tournage va monsieur araboui to raté na belaki. Donc biso on no kibaki te merci na Nzambe. Ah fo bon. Merci na Nzambe amen na batutu ya biso ba forme biso tu ya proi na nenga proi amen libota partout bolanda biso. Yesu na pese moto te Nzambe osilika. Osilika Olive Kaninda azala boss na kina azala mbongo na kini fia 4 heures à la vatongo kusilika tena na ngona mwana boa bote Olive Kaninda fia bonne vie ona boa bote osilika na Londres on a Nathalie clin d'œil spécial na yo clin d'œil spécial na yo vraiment Jani Bouditou kokata ngana tena boa na fanya sana ba ngai Samuel Waleba ngai baboka kaka on ne sait jamais na batutu ya liloba ba mbote na bino belé na bosanité abani na boke tema na boke tour Amos tête de Sunda leader à Liège vient na ngai son apprécié merci te dans l'ingrat hospital collé merci na cadrement merci na nyoso le représentant valable d'Abraham Isaac Jacob prophète Skonde Paulo Dominique. Avec le temps, tout va comprendre. Prophète Skonde Paulo Dominique. Parmi les représentants valables d'Abraham Isaac Jacob et Papa Simon Kimbango. Prophète Skonde Paulo Dominique, sa grandeur spirituelle. Check! Et tant que colonel, à vous autres